mesures moi et belé. Donc le confinement, il y a commune, il y a Gombe. Et ils allaient prévu ici là, lundi, donc à partir de mardi, pour déconfiner progressivement. Pour déconfiner totalement, mais pour que nous malembe, la barrière de sécurité, il y a police et kotikala, pour permettre à ce que la banque va fonctionner, la épicerie, donc l'alimentation et fungaba pour les habitants, il y a commune, il y a Gombe, il y a s'approvisionner. Pour la commune Moussoussou, pour l'ensemble, il y a ville Nabiso à Kinshasa, pour renforcer la mesure, il y a barrière. La mesure, il y a barrière donc, pour empêcher la pandémie. Et pour ça, il y a la police ainsi que l'armée qui est là pour imposer la mesure, il y a la barrière. Alors pour la Yango, population, pour la Yango, à partir, il y a lundi, Motonyoso et Sengeli azal la masque naïe. Même au yokosa na liputa, au kosa na elamba et tout ça au sali pour ne éviter au contaminer bandeko, yope aux à la contaminité. Bana ça il faut ba yeba. Maladie ici côté libiso na Kinshasa, tous en baka environ 300 na kati ya Kinshasa. Bato tukumi balé na mitano, c'est-à-dire 25 personnes. Basi ba kufeli biso na Kinshasa, eza mamingi, il faut tomi batela. Tomi Batela, Baninga Mosusu. Rapport service de sécurité Singaï depuis lobby, Babar Mosusu, Badar au Fungama, na Nenga Kiyanda, donc na Nenga Yakuzu, na Nenga Rubombana, et Sengeli police, Alan de la Makambouana, Batum Mosusu, Badar au Melanakata Bandaku na Bango, Basangani, Basali Babar, Nakata Bandaku, ya Rubombana, donc police, à Roland de la Bango, pour Toyeba. Police a retiré mon maboko pe ba futa ba amende na ndenge ekoki. Bonjour fidèles téléspectateurs, papa, nos très chers fidèles internautes, merci pour la confiance au Bozali toujours copé Sabiso. Nous sommes là dans la commune de Mongafula, toujours dans le cadre de la sensibilisation pour sensibiliser la population, pour la mesure, pour respecter la mesure au chef de l'État, à l'obaki nabiso ya kosala pour éviter maladie au tobengi coronavirus Covid-19. Ensemble, on a y a plus d'organisations oyo, bajuja qui bon ya aider la population à travers désinfectants pour désinfecter ma boque, pour recevoir ma boque à tout moment. Je crois que dans un Moroté, Nazali Awana coordonnateur, il y a plus d'organisations, mais c'est l'idée pour accompagner quand même ma précision par rapport à l'activité à l'élo. On a fait ça de Jamboté. Bonjour papa Didier. Bonjour. Bonjour Awa, on peut expliquer na bakinyo so ba otala biso ba comprendre nini oyo plus organisation et ko sala na commune à Mongafula. Bon, tous dans la commune à Mongafula, tous dans la sensibilisation. Il y a maladie et libiso na mokili na mboka oyo pe na mokili mobimba. Donc même président de la République alobaki yango toza na guerre contre mutudo monate partout dans le monde. Toza na guerre yango pona ko inviter yango. Il fallait maboko na biso ezala propre to sur la maboko air nyonso. Yango plus organisation et le BBT. Le matin, biso peut toujours soutenir les Congolais, biso awa, to sokola maboko. Yango to zaki idéologie wana, to tambola to na commune oyo, précisément na triangle, to ko sensibiliser ba ndeko na biso nyonso ya koto yo pona ko sokola maboko. Maboko za salité te. Et puis to za 1 mètre na moninga na yo, malgré ngano to 1 mètre te. Mais faut to za 1 mètre na moninga na yo. Kwa soko za 1 mètre na ye ozo sur maboko olati kashine ngape na lati ngote mais ça olati kashine na yo et rozala bien. Donc sensibilisation na ces qui doit sa population qui toye awa pona ko sensibiliser bango ba sokola maboko. Moi muke plus organisation e kanisa ki yango wana to kotika ba katine na biso
par-ci par-là pour na batba sur la maboko chaque jour bisomo to bandolandela yango chaque jour to andozala na terrain pour bakisa savon et puis tozo kabela pe na batba désinfectant pour na pangsa maboko na bango donc eloko biso to yaki nango awa na triangle awa yango wana. Merci beaucoup Papa Didier, je crois qu'il y a encore un autre Didier à côté. Bonjour Papa Didier. Bonjour maman. Message nous avons lancé dans le public au bazo talabiso par rapport à l'activité au plus organisation et sali lelo. Ouais, message il y a par rapport à l'état d'urgence où ils ont décrété sanitaire, il y a chef de l'État, biso tu es quoi accompagner en oui, la pandémie est là qui est choléra virus Covid-19. Batouba et Bakara se sécuriser, mesures de prévention et déjà voilà. Kosokola maboko pendant 20 secondes et puis il faut être la distance à 1 mètre par rapport à la prochaine ayo et ko internuer na coude na yo tout ça et ko permettre bisoto arrêter propagation de maladie. Voilà, toujours interpeller kaka peuple congolais en général et puis population ya Mongafula en particulier par rapport à la mesure de prévention, toi accompagner en gros, et ça peut-être message du gouvernement, mais et ça engagement na biso moko ba congolais pour arrêter propagation de maladie na kati na mboka na biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup Papa Didier. Voilà, nous avançons, nous allons vous laisser suivre comment est-ce que la population ya Mongafula va respecter vraiment les mesures où vraiment prises pour éviter Covid-19. Toroti qui a quand même tombo l'andandenge ni population vraiment ekosukola maboko. Bon, ngana za chaye nazoteka et puis bazopesa nga bambongo wana nazoyeba te bato mosusu bazozwa ngo wapi yango wana na sokolo maboko bapesi nga pe désinfectant pourvu ke na défecter maboko na ngai. Bon, conseil na opesa bango baya basokola maboko parce que kosokola maboko yango wana kwimisa maladi oyo leta biso nyoto bando sokola maboko maintes fois maladi oyo tokoka kozwa ngo te. Bonjour, Solange. Message dans le bika babanga malade na mboka, photos à la propriété, to so maboko pona okima malade. Bonjour madame. Comment on a Cédric. Bon, on a appelé d'abord merci na idée bango bazui. Bata plus organisation. Idée bazui ya bien kosunga bana mboka. Kota na maladie et na mboka ba konza ba lobby, faut respecter 1 mètre à distance. Tondimi on peut dosa la makasi. Tapona bolam na biso. To sebena onu so basali vraiment ya romanté mingi zate. Merci mingi na o bango bazo sali ya munke to sebena na makasi. Parce mingi basali yango te mais ngola bino basali yango to sebena na makasi. Merci madame. Bonjour maman. Pardon maman. Comment on a monsieur Merlin? Monsieur Merlin? Oui. Bon, on a lancé dans le public et là on a libosé na CPLK na plus organisation et loko basali pour protéger bisono premièrement na makambo to na on mboka ba organiser loko donc pour na ngai l'état plus organisation et zelo mo ya soutenir angwana kana zaena ngoko mo a dire.
mpona bato bazo négliger bon wana est concerné bango. Donc les sali est individuel. Ngana sokoy nanga maboko na nga intérêt moko te. Nzambe a soutenir ka plus organisation. C'est venu à maboko là. Baba il fait mais je crois que toza lisuna papa na biso awa o nazo yamba déjà pour amekape kaka koloba par rapport à la maladie par rapport à la prévention à la maladie coronavirus ezo boma batu. Bonjour papa. Bonjour. Monyo awa na t-shirt ya plus organisation ko ça biso bozali banani boye ko sala nini et puis message na bino ezali nini pour la population ya Monga. Biso to ali awa to na cadre ONG na biso donc organisation plus oyo donc tout ça pour nous sensibiliser batunde. Tout le monde qui non vraiment malade déjà vraiment na kati ya mboka. Alors batu bazo vivre mingi na ignorance. Alors on bi subit même ça peut-être pour na sensibiliser batu. Ba ba que non à chaque moment faut que sur la mboka na yo. Donc pour simba elongi, pour simba zolo, to simba matoi parce que les gens des vecteurs pendant ils ont transmettre maladie rapidement. Donc faut que sur la mboka na yo avant simba. Donc à tout moment place nous sur ali, il faut sur la mboka na yo na gel. Si pour aux gens désinfectant, on travaille désinfectant, dans ce sens ça peut être sensibiliser. Donc malade elle batu bazo vraiment na cadre msute, malade bien les aller. Donc faut se protéger. OK, bon papa Ponayo, est-ce que le message dans les qui vraiment accepter facilement la population ou beaucoup qui na monga fula to moi batusu bazo ko douter na maladie yango jusque là. Moi les tissins ezali batusu bazo mon on dirait ba blague mais na ne toujours sensibiliser na moko tout le monde que non population de l'Andabiso donc ils ont comprendre souvent que non, il faut vraiment se protéger. Il faut être propre à tout moment pour éviter que maladie se propager na kati ya étendue mboka. Okay, merci beaucoup papa. Moi dédicace na bato yo za bango à moi deux personnes. Bon dédicace na bopesa mbote mingi na Lino Kizaza et puis na bopesa mbote mususu na Iget Mayele. Merci. Merci beaucoup papa. Voilà, toujours continuer toujours dans le cadre il y a plus d'organisation, il y a sensibilisation pour nous sensibiliser vraiment la population, bah je crois que Dimitri Bonganya a aidé biso vraiment tout le monde comment est-ce que batu bazo sur la maboko bino mobota la niveau ya salité oyezo bima na maboko ya population ya Monga Fula et ceux qui siko baskola maboko te na ebite corona on ndenge ngake sisa bato mais grâce il y a plus organisation population ezui mai ezui désinfectant ya sur la maboko donc toujours continuer kaka. Bonjour monsieur. Oui bonjour madame. Malgré que tu as 1 mètre. Vraiment. Voilà. OK. Tout monde awa avec na t-shirt il y a plus organisation. Message na yo vraiment ekoki ko sala nini na batu nyonso o bazota la biso en ce net moment. Oui maman, merci beaucoup pour la parole. Oui, malade ezali. Malade o babengi coronavirus ezali. Yango biso étant que ONG toye kaka na message moko ya sensibilisation ya ko sensibiliser population po omoni congolais 2 fois moi na tire na eza tetitesse yango biso bandeko na bango ba congolais to pusani pona ko rappeler bandeko na biso bazano na mwa ba doute bayeba ke malade eza na mboka na biso yango pona ko éviter maladie wana ekota na bomoi na biso po ezomemela batuliwa yango toye na mwa savon toye na mwa mai toye na mwa désinfectant toye na mwa papier pona ko essuyer maboko po à tout moment il faut qu'on nettoie maboko na yo il faut qu'on laver maboko pour que maboko ezala propre pona ko éviter maladie vraiment maladie ezali. OK, merci. Moi dédicace na moi 2 personnes au botala yo. Ah OK. Bon dédicace nanga eza na premièrement na chef de l'État Mokonda Mboka oyo azwi vraiment initiative ya malamu pona ba congolais
bayeba ndenge nini bakoki koéviter maladie oyo. Et dédicace na ngai mibale ezaka na gouverneur de la ville na biso ye pe azui initiative toujours ya accompagner chef de l'État pour que ba Congolais to ba Congolais en général pe ba Kinois en particulier pour que tu attraper maladie. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Nous continuons vraiment. Nous allons vous laisser le temps, pardon, ya kolanda vraiment ndenge ni population azali motivé ya ko la maboko ya ko désinfecter maboko. Donc avec plus d'organisation ONG Oyo, ils vont permettre bino vraiment besoin ba biloko oyo ko sala que to lutter vraiment contre maladie à coronavirus. Donc Dimitri Bonganya edenga ba tout vraiment ba suka maboko ba vous appelez quand même parole. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment on a les papa? Comment on a des gens? Des gens comme nous, il y a bateau, il y a plus d'organisation. Message nous relancer la population bande congolais surtout dans la bon message ngé zali bande congolais congolais bon malade des en mboka. Biso na solo ka to mi se protéger to sukula maboko mbala. Poto batela misusu lo ta bakashi ne malgré notre zuba mbongo te mais lelo photo somba poto luka ko se protéger to batela na misusu. Merci beaucoup. Voilà, je crois que bon, on attend pendant ya kolanda babilo connaît surtout nenge koleka, ba nenge tozaki na triangle na C et puis nenge to komi susu a na entrée à maman Mobutu. Je crois que Dimitri Bonganya a aidé bino vraiment bon na ba image surtout. Mais quant à moi, je vous retrouve prochainement, mais n'oubliez pas de vous abonner à Babi Bonganya Media TV et Zakawana, donc BM Media. Ils ont vraiment pour en servir. Binobo s'abonner massivement. Et merci aussi à toutes les personnes au Bazo soutenir Bisso de loin comme de près. Et merci à toutes les femmes de bonheur. Merci à tous les abonnés de Bonganya Media. Merci à toi Bonganya Media pour les images. Merci à toi celui qu'on appelle monsieur Tobombi Kombo, donc Yomoye déjà toujours là pour nous servir population, tout la on a pour nous CP Sabino et les autres là qui awa na commune ya Monga Fula et ce plutôt ya qui vraiment accompagner plus organisation pour na kotika basso ba désinfectant pour na protéger population contre virus ya Covid-19. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Bonganya Media. Bye.